Voilà, merci très cher internaute, merci na fidélité, merci na confiance au P Sarabiso Awa na Global Television Moscou, toujours émettre depuis la ville de Moscou, la capitale ya Russie. Donc topesi ba abonné surtout fidèle, ba grand merci na biso, topesi mbote bongo na Aimé Makabi Scofi, topesi mbote na Patrick Echimi, sans oublier Kovo Mambweni, hein, donc 5 étoiles. Il y a Maman Nabiso, Topesi Bino. Vraiment, bah, grand merci. Ba ndeko na ngai ba congolais donc biso toyaka mingi kosala ba analyse na biso kandi toyisaka bino soki ndeko congolais ozwi makambo na yo oyo eza ya famille na yo otie yango na réseaux sociaux biso tokoka kozwa yango tokoka kosalela yango analyse soki oza na mposa tosalela analyse te ndeko na nga zwa makambo na yo bomba yango na ndako na yo kobimisa yango libanda te. Donc na yango wana lelo tokosolola affaire Manix Chipuki na Rite Misamo. Na bao bayebi Manix te, Manix azali moko ya ba mécène toloba ba misien ba yembaka ye, donc voilà Ferigola yemba na jugement si je ne me trompe pas, tona Manix Chipuki en quelque sorte comme ça. Donc Rite Misamo azali mwana ya Marie sœur Marie Misamo atika biso donc molimo na epema vraiment na kimia. Mais to senti quand même na réseaux sociaux ndeko na biso Manix ayaki kosala présentation epai ya ndeko na biso Ruth, mais tomoni nga na bien mingi Rita. Donc tomoni quand même écoulé ba encre vraiment ebele na salive. Donc yango moni to yepe to meka kosala mo analyse moko mokie kandi to esaka bino ba analyse na biso ezalaka vraiment mingi tokendaka mingi na fond tozwaka forme et puis tokenda na fond. Pourquoi tolinga tokende na fond pour toluka kopesa lumière moko pourquoi eloko wana ekomaki hein eloko wana ekomaki pona nini nde biso tolingaka vraiment na contexte wana mingi vraiment tokota. Donc na yango wana po tokota mbala moko tokomeka to expliquer bino mwa moke soki tozwi hein nanu tozwa nanu Manix tomoni batu balobi o bakoloba na réseaux sociaux sur Manix ke azana basi ebele puis aza donc basi ebele soi-disant abalaka kaka bongo donc il y a beaucoup des histoires mais pourquoi tout ça pas à Manix non pesa bino moi lisese moko hein lisese moko baloba ebale o ekufeli imbwa donc ebale ekufela mbwa mopaya ne mutu ayaka komela mai ekufela mbwa mopaya ne mutu ayaka komela rivière ekufela mbwa mopaya kaka ndenge ayaka komela. C'est-à-dire quoi okoki kozala na mboka moko boye oyo yo peut-être oye muuta oye na mboka wana mais oyebi makambo eleka na mboka wana te okutani na mwasi moko to na mobali moko boye olingi ye mais mobali wana siko asala makambo moko boye oyo ya mabe oyo esala que epesa vraiment lumière ya mabe po na ndeko wana na secteur wana mais yo lokoza siko mopaya oye omoni kaka noko moko boye to omoni nzele moko boye aza kitoko oyo sala nini omipesi yango wana balobaka ebale ekufela mbwa mopaya ne mutu asalaka nini amelaka. Mais côté wana tokoluka totya mwa nuance moko boye ebale ekufela mbwa donc mai ekufela mbwa mopaya nde amelaka mais keba mai wana pe ekoki kozala pe eau bénite kana kati ya adage wana elingi koloba nini eza na mutu mosusu asala tozwi neti contexte bon tozwa neti mwana mwasi e tozwi mwana mwasi moko ya ndumba oyo asala bavie ya mabe alongola bazemi eza na ekoma na moma moko boye ndeko wa mwasi wana
akomi na posa ya mwana mais mwana azoya te er siko conscience ezongi aza na posa siko mwana po akola na mwana na mwana azoya te akutani siko na ebale wana ekufela mbwa siko ebale wana ekufela mbwa epesi ye mwana yango wana po na ye ebale wana mai wana ekomi eau bénite. Voilà eloko tolingi toloba to faire comprendre moins bato. C'est-à-dire quoi siko tozongi na bandeko na biso mibale. Tozwi Manix eza lokola ebale. Rite aza lokola mouta aye akuti mai moko boye alinga mela. Mais abosani ke na kati ya mai wana mbwa asala nini akufa. Na yango wana tolingi toloba nini? Ndeko na biso pe Rite akoki pe ko aider ndeko Manix a changer. Mabe eza te. Topesa bango temps. Parce que quand on a lobby, Rite pas koki ko changer ndeko Manix. Parce que Rite asambelaka. Rite asa chantre. Ayembelaka Nzambe. Soki sikoyo mobali wana eza mobali o Nzambe atike atindeli ye. Siko Rite a joué jeu moko boye po ebenda ndeko Manix atika makambo wana nyonso tu. Ekoki pe kozala bongo. Eba ndeko nanga. Yango toyebisaka bino eloko nyonso to ekomaka pamba te. Nzambe ayebi ndenge asalaka makambo na ye. Donc totika ba préjugé na makambo o etali bolingo ya bato. Et quoi porter le et le remonter. Par contre, toyebi biso nyonso tozala ba problème na ba famille na biso, na ba foyer na ba couple na biso nanu to résoudre yango te. Donc ovanda te na écran na yo, obanda ko lobela eloko moko boye. Oyo yo moko d'abord o maîtriser te osui kaka forme ya pamba, lokola toyebi kende ko na biso Manix, donc asalaka ba folie na ye, abetaka kendaka na ye soki wapi, yo zui forme wana yo lobake non, asa mobali oyo abongi na ndeko na biso Rite te, détrompe-toi mon frère. Détrompe-toi ma sœur. Donc eloko na eloko ezala ngonga na yango. Nzambe nde apermetaka tout. Nzambe aza le maître des temps et des circonstances. Soki ndeko mwasi asambelaka, ye moko ayebi. Et puis tokoluka tofongola parenthèse moke ba comprendre quoi. Bolingo wana eza bolingo oyo ebandaki kala. Na ba source oyo biso tomeki kosala mwa investigation. On a eu à comprendre que ndeko mwasi na ndeko Manix babanda déjà kala. Donc tant où mwasi a accepté ndeko mobali aya na famille na ye pour aya ko honorer ye, c'est que azuita na ye. Parce que na lobango toujours na bolingo mwasi ndazaka socle. To pesa exemple. Soki neti nga par exemple na ngina bala mwasi mo na zui mwasi mo to kutani na ye. Iza na ba petit musu ozue boy. Ah osanti ke petit funa moyena tika ezate. Ah petit nga funa mana ki na mona na ba parents na yo. Iza na basi musu abiso abi non, c'est pas le moment. Ya na basi musu ya obaza motema moto mo neti ba fia lelo oluka ete chocho na ya ba honorer nga mais mwasi oyo aza mwasi oya raisonnaka. Ah biso non, c'est trop tôt. Parce qu'alingi ta présenté yo pour lobio kende. Voilà, mwasi aza mwasi mayele. Ah ok nango bongo. C'est-à-dire mwasi azali socle. Na bolingo mwasi ndazalaka socle. Donc c'est-à-dire ti tomoni ndeko na biso Rite aye amemi ndeko na foyer na ye na famille na ye. C'est-à-dire azwaki temps na ye a observer noko, azwi temps na ye amoni ke c'est le moment. Yango apesi eloko wana. Donc totika ba préjugé, totika kovanda kosala banalisme moko boyo na ndeko wana mobali abongi na Rite te na ndeni. Abongi na Rite te na ndenge nini. Totika makambo wana. Eba ndeko na totika makambo wana. Rite azali maîtresse ya vie na ye. Rite aza mokolo, Rite nda yebi. Entre guillemets, est-ce que na ndenge
na ndenge toyokeli na ndenge toyokeli histoire ndenge tobengi tosalimo investigation nde tomoni ke ndeko baumeli déjà peut-être mpe mosusu mokumba mpe kozala na kati peut-être mpe ndeko na biso mwasi akozala na zemi akozala mpe na zemi esali ke te na vitesse oyo ndenge tokokendela ngai côté communauté congolaise en tout cas mama na nga asala mwa kombo akenda en tout cas bato mingi balandaka nga na baréseaux sociaux na nga en tout cas eosala bien te tosala le plus vite possible il faut sala nini honorer nga rapidement esa neti kanga lopango en attendant mwana bimaka ka ndenge ezalaka c'est possible bandeko na nga totika kosala baréaction na baémotion epe eza makambo ya bolingo ya bato bakotaka te bandeko na nga na matière ya bolingo champion alaka te na matière ya bolingo riche alaka te na matière ya bolingo pauvre azalaka te parce que bolingo so ekangi okachi tobi combien de fois bato ebele bana bambongo me bolingo bakoko komaîtriser bolingo te toyebi biso nyonso to donc topesa ndeko na biso ya mwasi balongonya azala heureuse ka ndenge bolobi ka ndenge journaliste mo alobi Rit azali bebe na biso lokola Rit azali bebe na yo lokola Rit aza bebe na biso lokola mama na biso sœur na biso Marie Misambo atikela biso Rit qu'est-ce que biso maintenant tokoki kosala mpona Rit tozala na mposa Rit azala heureuse mais yo ntango yo ozoleka na réseaux sociaux obandi oloba n'importe quoi tu parles de n'importe quoi ozo seme nini epai ya Rit ese Rit wana akoconsidere lokola keno oui ma mama atikaka nga na maboko ya bato telle personne non to raisonner ndeko na nga to raisonner c'est très important donc biso eloko tokoloba eza nini bapekisaka mutu oyo alingi akende donc soki toyebaka relation na bango depuis kala ifalaki toya déjà kobeta sete awa avant ke ndeko na biso akende kosala présentation engo azala mpe mosusu mwa aide mpona ndeko na biso Rit mais lokola tosalaki yango na début te babandi déjà première pas donc carrément faut tosenga kaka topesa kaka ndeko na biso Rit baconseil ndenge nini akoki omarché na bolingo na ye aza nango na baprojet na bango ya mariage voilà faut koluka bamécanisme nini ya kopesa conseil parce que balobi eloko eleki tika yali te et puis conseil na bamama bamama mama toyebi mama azalaka na motema zala na motema zwa Rit lokola mwana na yo yo vandi na ndako mwana amemeli mobali abala ye yo kozala ndenge nini zwa place na ye te bandeko nanga totika todose makambo etali bolingo ya bato kokota te keba okotikala na mama na soni parce que kobanda bango babanda bolingo na bango yo na nga tozala te parceque yo koleka obanda oloba te biso tolingi libala wana te yo papa na ye to yo noko na ye te libala wana ba ex baza ebele donc lokola Manix abala basi soi-disant abima na basi abota na bango donc akoki kobala lisusu te to Rit lokola asambelaka nzambe akoki kolinga mutu oyo ayebani te yo oyebi soki Manix mpe akozala mpe producteur na ye Manix wana akozala mpe aye mpe na vie ya Rit mpe producteur na ye akanalize mpe art na ye parce que ayembaka nzambe asala eloko nyonso pamba te bandeko nanga peut-être mpe Manix ko aza na balare na ye akokanalize mpe art ya ndeko na biso mwasi sobele bamateriel akoti studio ye mo asali production et puis makambo nyonso tu elodi akende mosika eloko nyonso ekomaka pamba te ndeko fo otalaka basine du temps na vie soki
ozotala basigne du temps te, ozotala basigne te, basigne te. Ndeko na nga oza na libungi, donc ozotambola lokola likasa. C'est très important. Donc voilà, et l'autre qui oloba yango wana. Je pense que analyse na biso eleze mutu te. Tozwi para mutu te, tokoteli mutu pe te. Tolobi pe mabe négatif pour na mutu te. Topesi ka conseil. À bon attendeur, salut. Voilà, émission na biso sur esuki wana, topesi mbote na bato nyonso to basoutenaka biso. Restez toujours branchés, connectés na Global Télévision Moscou. Aimé Makabi, Patrick Echime, Jimmy Agazolman, Malik Mwamba. Merci, à très bientôt. Bye bye.